nayebisi yo mauve nde makambo nyonso ezaka makambo rouge makambo rouge makambo rouge bordeaux makambo makambo ka nyonso ezalaka makambo mama na ngai pembe oyo makambo surtout nde nalataki bomonaki nde nalati donc na oyo boye na pembe oyo ekendaki très bien donc pembe oyo mpe makambo donc so dépendre kaka na elamba kolata bandeko na nga oyo mpe maron oyo ya makasi oyo ezokende lokola blonde yango mpe makambo donc bacouleur nyonso eza nango kaka makambo bandeko na nga nyonso eza makambo ezodépendre soki olata nini osala nde nini okende mpe wapi omoni eza baplace mosusu batiaka mpe bacouleur ya makasi te yango omoni totiaka toujours noir donc noir nango tokobosana noir te mpo noir eza très important bandeko na nga natia déjà oyo babongisa mwa moke mpo toganye temps donc noir eza très important bandeko noir très important vous allez en position nango bien pour avant la perruque oyo faut ta la position faut ta la joye ba déjà que ah te côté eza sima côté eza liboso pose susu on n'a pas cité bandeko bomoni ne natalaki natali et puis na yebi mbala moke oyo eza liboso oyo eza sima mais noir na okata te normalement eza pe liboso boye mais na okata te mai bozala bomisango botala sikoyo ndenge esalaka après kotia mai bien bomona ndenge esalaka bandeko nanga donc mai eza très important trop même surtout na oya noir vraiment kotia mai eza très important bandeko donc soko bandeko nyonso basoki baperiki na bango oyo s'il vous plaît avant botilela nga vidéo s'il vous plaît botiaka nango mai botie mai boye bomuyango bolekisi misapi ata oza pressé tia mai quand même lekisa misapi po vidéo mpe ebima kitoko bato bamona mpe forme ya perruque bien po so tie mai te forme nango ekomonana bien te moto akomona neti eza eloko moko ya bongo et pourtant eza perruque ya kitoko donc il faut quand même kobongisa perruque bien avant botindelanga bavidéo et merci na bino nyonso bokanisaka ngai mpona bavidéo vraiment merci na bino nyonso nzambe akanisela bino bavidéo wana esungaka makasi oyo botindelanga vraiment esungaka makasi bandeko na ngai donc omoni bandeko mai misapi bozomona mai misapi bandeko mai misapi en plus fosala yango na motu na yo mai misapi bozomona ndenge nazotia bandeko epuis nazongisa mwa moke nsima so nalingi nakoki kokata mwa moke me nga nakokata yango te nakokende yango kutu mopanzi nakokata na nga yango te ezodépendre na motu oyo akosomba soki akolinga akati soki olingi te otia yango boye mopanzi donc ezodépendre na motu oyo akosomba motu mosusu akolinga na ye e bakata te bato mosusu akolinga bakata donc nga nakokata te Maman Marlana Irène, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Tu as un message dans WhatsApp, maman Marlana. Maman Marlène, maman Marlana, tu as un message s'il vous plaît. Maman Yvonne, bonsoir maman Nangaï. Maman Tekle, n'a pas quitté. Na yebaki déjà yango moni na sali yango exprès pour déjà noir si na lakisa la kisango mais na lakisa yango lisusu pour za yo moko te boza misatu bozwa ki ba perruque na bino mais botia yango mai te botina nga ba vidéo botia yango ba mai te et puis bo remarquer na posa yango pété na posa kité pourquoi pour bobongisa yango bien te mais lokola na yebaki na sala direct na place na benga moto moko je préfère mieux pour ya ko lakisa yango kaka une fois pour toutes. Nayebi maman Tekle, nayebi ki obongisa ki on bien te nayebi et puis nayebi ki oyeba kite. Maman gênée, nayebi si. Maman Tekle comprendre hein? Au moins ndenge osala maman Tekle soko lingi okoki pe kokata ngo boye, oye nango boye liboso, après okati oyo nyonso, okati. Kokata eza nango facile. Donc oyo nga na okata nanga te, na okata te vraiment, na otika ngo boye po ya okata eza déjà ebele awa. Donc oyo na okata ngo te. Bomoni bandeko nanga. Donc nazotika ngo kaka boye. Et ya nango na elongi boye bozomona na kokata te donc noir et ça très important bandeko c'est la perruque que tu rosanga te et sa couleur noire maman Néné Malanda ma Néné ça va boni ya papa malidi malidi kala boye maman boni yokuna maman Nasi Zimbu pour la pri benga na privé maman Nasi nangai
maman Nancy. Donc Nancy te mais Nancy. Bengangai na privé na plus 32 466 18 24 63. Maman Césarine Miekou. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Maman Césarine, il y a un autre loba. On a pris Bengangai na plus 32 466 18 24 63. Et ça WhatsApp nanga. Ce que vous avez au ticket message maman nanga. Amen, amen, maman Néné. Biso peut tout ça bien par la grâce de Dieu. Maman Déborah Marcelo. Ah, donc noir et bon, c'est un collègue. Maman Déborah, noir et bon, c'est un collègue. Noir ne makambo, maman Déborah, noir ne makambo. Ba couleur, c'est ça important. Mais si ça la couleur oyo, to koki kozanga te. Donc, ça peut la couleur, par exemple, la couleur to kozanga te. Et ça va noir. Au cause de la couleur nyonso mokili, mais base c'est la couleur noire et puis couleur noire et puis ça motonio so kitoko za mwindo o za pembe o ba za motonio so bima kitoko na couleur noire ya bon na fête ya anniversaire en mariage na tchenka ba couleur noire bino mo mona ki na tchenka ka noir na tchenki noir pour na relaxer que noir nde makambo maman Dynastie numéro 1 merci beaucoup maman Dynastie. Maman Kalemba Fanny. Maman Fanny. Bonsoir, maman Fanny Nangaï. Maman Fanny, on raté la couleur, c'est l'axi déjà. On raté. Maman Nancy Zimbo. On est makambo, hein. Yango ne makambo. Mais il faut pas qu'on bongisa maman Nancy. Et là, c'est important. Na ba mesh oyo, ko biye ba ko bongisa. Bino mo mona ki, tan na lata ki on des qui désordre. Maman Tekle, na habite so moni bien. Na yebite. Ndeko ni so azwaki, ndeko moko so azwaki. On a tinila ki kaipirango. Na bosani kombo na ye na ebite so moni ndenge babongisaka ngo to babongisaka ngo boy mama Tekle nanga nandeko oyo atinila nga video na bosani kombo limbisa ngai babongisaka kaipira boy donc so bongisi boye là osani nga video vraiment ko ba video na boya kate mais soki obongisi peri ki bien te vraiment na saka la difficulté ya ko poster ba video bongo. Pourquoi pas ebimaka bien te et puis bato ba kanisa ke eza bongo donc ba vidéo bongo na efitaka ko publier ngo ko partager ngo bo limbisa nga vraiment mais merci vraiment maman Tekle pour na ba vidéo merci pe na ndeko mwasi on a bosani combo pour na vidéo ko tindela kinga ya kaipira donc na sa ba vidéo ebele na WhatsApp nanga eza ndeko mo ka tuna kinga maman Olga mina remarqué batu basoma mingi yaki batu yaki batina ba vidéo nga on a seka ki sekisalinga pourquoi pas ça na perruque modèle la perruque on a teka plus ça modèle ya lisse et ça lisse na ondulé donc ya mona teka mingi mais malheureusement la plupart batu basoma ba perruque ya lisse na ondulé batindela ngai ba vidéo te mais bata ba yaki batu o basoma yaki batindela nga ba vidéo mais so na ba perruque nyonso ba modèle nyonso so ça na modèle on a teka mingi et ça lisse na ondulé et puis to ko na kaipira batu balinga ngo pe mingi to ba yaki kutu ça pe sima mais batu siko bakansa ke batu asomba kaka yaki pananga maman Tekle moni merci beaucoup maman Tekle okoko sala boy maman Tekle okoka oko bongisa ngo boy moni ke ça ngo facile otino ka mai après otie misapi et sili so ça na moi oui la finition mon ke otie moi oui la finition donc bande ko na to ndeki na biso et puis to ça na on a tina mutu eza kaipira. Et puis, oyo nazo simba bandeko na ngai bomoni oyo eza pe kaipira donc eza eloko moko eza perruque moko na oyo na tie na mutu mais tant que on des désordre tant désordre et pourtant eza eloko moko bandeko na nga eza 100% la même chose mais na otia maman na nga Mireille yebisa papa yebisa seme ki ba prière matsa ba prière ko yebisa seme ki ba prière na ye wana onga linga wana bandeko donc bozomona mai bandeko nanga mai kaka mai nazo bandela lisusu pona bandeko nazo bandela vraiment nazo choix te bato mingi baza na difficulté ya ko bongisa kaipira oyo bato mingi baza na difficulté maman Tekle tala pela très bien donc nazo tala ka mai nazo lekisa misapi na tie mai na lekisi misapi et plus ozo tia mai ozo lekisa misapi plus c'est ba ko ya milai donc mona ba okita penza e okita et olala fait bien bozomona donc lelo tosuka kala ba kaipira tosuka na ba oya mikuse en tout cas prochainement nde na olakisa bino ba perruque mususu pona temps toza so na temps mingi te moyen à continuer exactement lobi bana bakende classe il faut to bongisa biloko bana faut to bongisa bakaye
photo et débat na makambo nyonso donc bozo mona mai bande konanga mai na zotia mai partout sans même ko calculer pour eza noir ndé na lobaki soki eza ya couleur ko tia mai mingi te et soki eza noir il faut tia bande konanga bozo mona et puis teinture noir oyo et yaka noir makasi boye te po koma noir boye ngam na tiaka bozo mona bande ko place na bendi bomone kiti a osaka ya umata bozo mona bande ko na bande la rango pourquoi po bato baza vraiment na difficulté na makambo ya kaipira na kashado o babenga yango lishu na kashado nyonso na kaipira balishu oyo tosalite elibimaka toujours to soko omoni boye ozwi kaka obwaki eza nango normal donc oye boye to bandeko ntango bozozwa baperike s'il vous plaît bosala mpe makasi na koyeba kobongisa fo koyeba kobongisa bandeko na youtube makambo nyonso eza na youtube donc ata ozwi nga na telefone te kota na YouTube. So kota YouTube te, tala na chaîne YouTube na nga moko pe, na Olga Kabel officiel 1. Olga Kabel officiel 1. Et sa chaîne moko na fongola ngo kaka pona kolakisa makambo ya bakabelo. Donc na Olga Kabel officiel 1, boko kuta ba modèle ya bakabelo, boko kuta ndenge tolakisaka kuna tolakisaka ndenge mutakoki kobongisa suki na ye. Tolakisa ndenge mutako bongisa bakashade oyo boye bakaipira tolakisaka importance ya bakabelu donc bokotaka mingi na Olga Kabel officiel 1. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.